magazine, Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no. Gouvernement Samba Lukonde Ennemi lelo annonce salamaki na porte-parole ya président Kasongo Mwema ya mokolo ya lelo na antenne ya radio télévision nationale et sengeli boyeba que 27% ya représentation féminine ezali respectée pour moyenne d'âge ya ba membre gouvernement ezali bongo 45 ans ba nouvelle figure c'est-à-dire bilongia sika à peu près 80%. Priorité à gouvernement ezali bongo sécurité, santé, enseignement, justice, économie, processus électoral, infrastructure numérique. Et c'est qu'il que bilongi ya kalao bazali na gouvernement ilunga ba oyo bazongi ki ba samali ba azongi na petantique Molendo Sakombi, Julien Paluku plus Mwabilu, P. José Panda. Et c'est qu'il ba koti lokola Eve Bazaïba Liaou Jean-Pierre et puis Lutundula pas la peine à pas là na Patrick Mouya comme ministre et information ainsi que Guy Loandomboyo na aménagement du territoire ba détail vous allez koyokango na édition yalelo vous allez mingi ya kolanda biso à travers le monde na plaisir ya ko présenter bino édition ya mokolo lelo édition oyo ezali ya liboso depuis gouvernement ya ba warrior et bimi. Bolanda en intégralité lecture et ordonnance Oyo et Bibisi gouvernement Samalukone Topé gouvernement ya liboso ya union sacrée de la nation Bolanda ndenge porte-parole ya président de la République Kasongo Mwema ya Mayamba Atangi Awa. Article 1er. Sont nommés vice-premier ministre et ministre aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Monsieur Acelo Okito Wankoy Daniel. Vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Bazaïba Massoudi Eve. Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Monsieur Lutundula Apala Pen Apala Christophe. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Monsieur Liaou Ebois Jean-Pierre. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Madame Mutombo Kiese Rose. Ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Monsieur Guizaro Mouvouni Alexis. Ministre d'État, ministre du Portefeuille, Madame Kainda Maïna Adel. Ministre d'État, ministre du Plan, Monsieur Mwando Nsimba Kabulo Christian. Ministre d'État, ministre du Budget, Monsieur Boji Sangara Bamanire Aimé. Ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Monsieur Mwabilou Mbayou Moukala Pius. Ministre d'État, ministre du Développement rural, Monsieur Roubota Masumbuko François. Ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, Monsieur Mouhanzi Moubembe Eustache. Ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Monsieur Loando Mboyo Guy. Article 3. Sont nommés ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Monsieur Kabanda
Roukemba Gilbert. Ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, M. Mwaba Kazadi Tony. Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, M. Mbungani Mbanda Jean-Jacques. Ministre des Finances, M. Kazadi Kadima Nzuji Nicolas. Ministre des Transports, Voies de communication et de désenclavement, M. Okende Senga Chérubin. Ministre de l'Agriculture, M. Mzinga Birihanze Désiré. Ministre de la Pêche et Élevage, M. Bokele Djema Adrien. Ministre de l'Économie nationale, M. Kalumba Yuma Jean-Marie. Ministre de l'Industrie, M. Paluku Kahongia Julien. Ministre de l'Intégration régionale, M. Mazenga Mukanzu Didier. Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, M. Muhindo Nzangi Butombo. Ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, M. Mpanda Kabangu José. Ministre des Hydrocarbures, M. Boudimbu Ntubwanga Didier. Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et Communication, M. Kibasa Maliba Loubalala Augustin. Ministre du Numérique, M. Colongel Hébérande Désiré Cachemire. Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Madame Ndoussi Nkembe. Ministre des Affaires foncières, M. Sakombi Molendo Aimé. Ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, M. Mwenze Moukaleng Olivier. Ministre des Droits humains, M. Puela Albert Fabrice. Ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Ndaya Luseba Gisèle. Ministre du Commerce extérieur, M. Boussa Tongba Jean-Lucien. Ministre des Mines, Madame Nsamba Kalambaï Antoinette. Ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, M. Mouyaya Katembwe Patrick. Ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, M. Moutinga Moutouichaï Modeste. Ministre de la Formation professionnelle et métiers, Madame Kipoulou Kabenga Antoinette. Ministre de la Formation professionnelle et métiers, je crois l'avoir déjà dit, Madame Kipoulou Kabenga Antoinette. Ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Monsieur Bonkoulou Zola Yves. Ministre des Sports et Loisirs, Monsieur Tchembo Nkonde Serge. Ministre du Tourisme, Monsieur Nsimba Matondo Modero. Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Madame Katungu Furaha Catherine. Ministre des Relations avec le Parlement, Madame Karoume Bakanene Anne-Marie. Ministre près le Président de la République, Madame Manouanina Kiumba Nana. Article 4. Et nommé ministre délégué en regard de son nom, la personne ci-après. Ministre délégué près le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, chargé des personnes vivant avec handicap
et autres personnes vulnérables, Madame Essambo Diata Irène. Article 5. Sont nommés vice-ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Monsieur Molipe Mandongo Jean-Claude. Vice-ministre des Affaires étrangères, Monsieur Adubango Aoto Sami. Vice-ministre de la Justice, Monsieur Bayou Bazire Mirindi Amato. Vice-ministre du Plan, Monsieur Mbadou Panzou Crispin. Vice-ministre du Budget, Monsieur Bokumwana Maposo Élysée. Vice-ministre de la Défense nationale, Madame Touloubou Koutouna Séraphine. Vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Madame Namassia Bazego Aminata. Vice-ministre de la Santé publique et prévention, Madame Kilumba Nkulu Véronique. Vice-ministre des Finances, Madame Onyege Nsele Mimpa. Vice-ministre des Transports et Voies de Communication, Monsieur Ekila Likombio Marc. Vice-ministre des Mines, Monsieur Motemona Giboloum Godard. Article 6. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 7. Le Premier ministre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le lundi 12 avril 2021. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 12 avril 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Sorti à gouvernement Union Sacrée, KNB News, rédaction, Bayebi Bongo ça la réflexion, pour la couper ça bino élément, paix, attente, surtout configuration et gouvernement n'engé pesami Boladango, na reportage Oyo. Na gouvernement Lilu Komba, bazaki 65 membres, beaucoup na katia gouvernement kasi Oyo, bazali 55, presque 30%, il y a représentativité à ba maman na ba jeune, le moyen d'âge ba exibiso ezali à 47 ans, 80% il y a bilongi asika ata vice-premier ministre moko ya gouvernement Ilunkamba azongité. Na ba oyo ba koti Eve Bazaiba, Jean-Pierre Liao, Christophe Lutundula et puis na vice-premier ministre oyo koti na intérieur Aselo Okito. Na ba ministre d'État esengeli ba ke Boji Sangara Aimé, qui est secrétaire général, il y a UNC a commis ministre, il y a budget à remplacer Jean Baudouin Mayo. Christian Mwando, il y a ensemble, puis à côté, Guy Londombo, na aménagement du territoire, puis ministre d'État Missoussou, na EPSP, Tony Mwaba à côté, et c'est qu'il y a la finance, Nicolas Kazadi, avec ambassadeur itinérant, chef de l'État, né à côté, et Béran Kolongele, qui est CAB AI, à côté bongo na numérique et sengali boyeba que qui basamali ba molendo sakombi Julien Paluku plus mobilu bazali bongo reconduit na gouvernement Sam Malokonde pe Yves Nkulu aki na jeunesse ye mutu azalaki ministre tourisme na gouvernement Ilunkamba et sengali boyeba peke na ba vice ministre Aminata oyo azalaki moko ya bureau d'âge pe goda motemona ya Kinshasa azongi. Objectif topé ba défi ya gouvernement oyo ezali plus sécuritaire likambo ya social ya population congolaise, c'est-à-dire ko lia ya batu justice, économie, processus électoral, infrastructure pe masolo ya numérique. Gouvernement oyo ebimi après Nikolo Ebele depuis banomaki premier ministre Sama Lukonde awa na République démocratique du Congo na mois de février. Tokalisa ke bao bazali ko benga ba ministre warrior
bakoyeba bon kosala mosala ndenge sengeli po ezala lisu ba raison te kasi population congolaise a se retrouver. Kinshasa et l'équipe partout. Public ya Kinshasa bazangi ba réaction te mokolo lelo après sortir gouvernement. Le sangisi batu na kati ya Félix ya sali ya osangisa batu union sacrée et sangisi batu ebele batu ba mingi batu nyonso ba yona ko landa teke ba yepo na pamba ba yepo na baluka politicien ala na kase intérêt le intérêt monani ba o ba zwami po basala to ni to mona bango bazeli peuple congolais azali patient mi a gouverner ni to mona bango pe na musala to ka teke ekonomi kambakanyaka peuple azo se retrouver sous soutien o ba ko so na o to so na boyote le président le baki musala bandi donc le corps du gouvernement bimi babanda musala ne le tout zela bon surtout babimona ce sont des congolais total ndenge ba comme mabiso total bango pona ba nomé bango te parce que moto surtout administrateur ezala yo ezala ngo to administrateur mais sauf que bango ba poni bango basala biso musala de façon que di boulot mbobe koti babisa biso na biso na kama soute to lingi bango surtout to pèse bango bonne chance bakende liboso basala mosala malamu na yebi parmi bango ba tête bazali en tout cas ceux qui balandi ka visa chef de l'état makamaka normal c'est en tout cas tous asma na bango et makamaka malamu le combat social tout le monde a Congo et Kinshasa te Congo est monana mingi tout un problème ya bilo bakolia tout un problème ya banzela tout un problème bande qu'on a biso na est de banda katanga ti comme province orientale ba bazo ko famille coloniale surtout ils ont arrangé biso ta mukete na kansi moi bilo na tangi mukewana eza ba priorité gouvernement oyo esengeli à se focaliser nango pour que a mema biso mais fiske moi visibilité wana et qu'on permettre biso tout juger bango que non basali pe musala malamu souci na biso eza que bazala réellement gouvernement warrior et le bas premier ministre de sorte que et répondre à nos besoins quotidiens en population. Bande qu'on a biso à est bazo souffrir tongo pourquoi nous avons un problème d'insécurité alimentaire. Makambo nyonso souci na biso za que makambo na est se réaliser qui salume banda et le bas président de la République. Notre souci c'est que bandeko onyo so ba constituer gouvernement sans malelo va privilégier intérêt supérieur ya population na biso tout monde na bango vraiment na musala bazala wana au service ya peuple bazala na service na bango moko te na famille na bango moko te mais bazala au service ya peuple pour peuple et mon clair na gestion na bango. J'aime bien na sepeli mingi na nomination ya Christophe Lutundula. C'est un monsieur que j'aime bien de par sa façon de réfléchir au niveau du Parlement. Nous pensons maintenant que comme il est aux affaires étrangères, il pourra faire un bon travail. Totalité, Tony Moab, il avait dénoncé Makambo Sekopé, mais pour le moment, il est au four et au moulin. Tous il a de sorte que gratuité enseignement au président de la République à Pronaki est vraiment effective sous direction Naé. Bande Koubaze Belé, Patrick Mouyaya, c'est un monsieur vraiment éloquent, il a un verbe facile. Je pense qu'il pourra jouer un bon rôle. Il y a porte-parole, il y a gouvernement. Bande Koubaze Belé, Chéribé Okende, Koubaze Belé, je ne saurais pas citer tout le monde, mais du moins c'est une équipe qui est gosto. Nous estimons que Barosala Moussala Malam. Donc, tous les nanos bandeko oyo bakoti aux affaires ya sikawana parce que souci na biso ezali ke bandeko sika bakota bandeko ya kalabasala ki parce que biso nsto yebi ndenge bazalaki ka na nani oyo na koyiba na nani yo to soki ngana to yebi bien que mikolo ezaka ba dossier ani ya détournement ba dossier ya bayibaki bazongisaki alors lokola président yemoko aye na vision ya sika alors que non il faut babilongi ya sika. Il faut que nous battions ya sika bakota lokola ba maman bazaï par exemple à côté bon ozomona za femme forte a démontré plus d'une fois na ba réaction naie na ba analyse politique donc to banza ke ba ndenge bandeko bakoti sika na samalukonde na à la tête makambo kozala bien pe côté social ba réponse kozala pour population d'azole là toujours nanano kolia transport mai tout et tout donc faut makambwana
c'est le gouvernement pour répondre à la question de mingi. 17 pays va menacer Kotika Kopé sa aide humanitaire dans la République démocratique du Congo, ce qui Kimia et Zoni dans l'Est. Il y a pays qui dans les détails dans le reportage. Il y en a Naomi Pila. 17 pays na kati na yango France, États-Unis, Japon, Royaume-Uni ba alerté pe ba menacer ko suspendre ba aide humanitaire en faveur ya RDC ce qui situation sécuritaire na est ezo persister. Eza très rare comme na bamboka o nyonso ko s'exprimer na liloba moko na o etali situation sécuritaire ya est ya mboka na biso. Bango ba condamné ba violence pe ba meurtre o ezo salema na ba groupe rebelle o bazali na Nord Kivu pe na Ituri. Déclaration yango e salemi na contexte o ezo marqué ba manifestation anti-MONUSCO o ezo koko ba ko salema wuta weekend et l'équipe ba mort ezali compté. Bango basengi na société civile ya RDC et longo na population ba manifester pacifiquement pour na koyokanisa mingongo na bango kasi nyonso na ko garantir respect pe ko s'exprimer d'une manière non violente. Ba dénoncer pe bazali préoccupé na insécurité grandissante na ville ya Beni Butembo Nord Kivu pe ba violence pe ba menace irresponsable dirigée contre ba personnel et organisation ya Nations Unies, ONU pe ya communauté humanitaire. Ba insister sur l'importance ya aide humanitaire au réseau demeuré vital pour na ba centaines, ba milliers ya ba Congolais au bazali ko vivre na tango ya ba guerre. Il faut qu'on rappelle que communauté humanitaire ezali gouverner na ba principes fondamentaux: humanité, neutralité, impartialité, paix, indépendance, nyonso pour na ko sauver ba vie pe ko alléger souffrance. Yango bazo senga ke Kimia et régner na Est RDC ba lancer appel na gouvernement congolais pour na ko senga dialogue pe stabilisation pe durable. Bazali ko senga ba mesures nécessaires pour na ko assurer protection civile ya ba acteurs humanitaires pour ba personnel ya Nations Unies. Ba sengi kaka ke Kimia ezala na mboka pour ko bango pe basala mosala bango kitoko. Soki ennemi aye pour na kosala mabe et que bala mboka pe bakomi kosala ba trouble et comme ma pasi kola pasi Kinshasa et l'équipe partout. Après décision vice-gouverneur Nero Mbungu, Gentini Mobila a fait Kimia à sortir de son silence pour expliquer nini ebane ko lekana pas battre polémique et les cas qui makasi. Ngai na tumuli motote. Moto moko abia mitumo. Soki moto amitumoli moko. Na bandi akokipe ko zoka puta. Yimoko mitumoli puis azumbano et abane kozera. Matumoli ya yimoko amitumoli yimoko ngala tumoli ete pe na ko tumola ete. Voilà. Mais ezama mingi komona lolenge ya bandeko mususu yo ko ozoye bosala esika moko oya tia Kimia ya yo tia moto yo olingi bosala ye alingi kaka non yo longo pasi yo ozali ye akoma place akoma esika da yo nzambe pe alingaka non wana tia yango na ye moko abandi kobitumula pe asuki na lolenge ya mabe isika ya kokende amekana ko changer bizaleli wana pe na banzi ke ba ndeko bayebi lolenge ya na yendinga tambulaka ba kosunga ye ba kopesa mo ba conseil pona atika bizaleli ya lolenge wana bon tant mbana mosala azali banene ko tala bureau na ngai en temps et contre-temps. C'est-à-dire na cause na nani na cause na réunion, d'ailleurs son na réunion na obengisa ye aya na ba réunion. Mais bilobe la na ye mingi. Maloba mabe kaka maloba mabe ba complot tango nyos ngana ko tale na zo pekisa ye président assemblée pe azo pese ba conseil mais alingi ko gate. Ato pese conseil sur côté ya bimia. Et encore moto na misoté. Sur ye atana ba projecteur liboso na ye akomona na yete. Ora na mona bizaleli na ye wana comportement na ye banaka to pese ba conseil to lobi na tongo to lobi na midi to lobi na pourquoi alingi ko gate. Président assemblée a pese ba conseil alingi pe ko gate. Ba député mususu pe ba pese ba conseil alingi ko yoka te.
est-ce que beaucoup qu'on dit un vice-gouverneur, on appelle ça un exemple, hein? Un vice-gouverneur, il y a Kinshasa. Tous na président Kabund. Il faut appeler cet exemple. Président Kabund, azali vice-président de l'Assemblée. Tant qu'on va violer infirmière dans l'hôpital, il y a qui Kinshasa. Président Kabund a élu à Mwamba. Accueilli dans l'hôpital, il y a qui Kinshasa. Pour consoler, pour soutenir l'infirmière. Tant qu'on a Azonga, a Kamati a tiré beaucoup na poche, a ticket 2 millions de francs. À Zunzela, à Kenaï. Il y a vice-gouverneur, le coup a élu à Kinshasa. À Kekou dans l'hôpital, à Kekou Silika. Pour la nuit, Bandimi, Kabund, président Kabund, aya na hôpital wana ezali territoire naye ezali fief naye électoral eza bastion naye électoral asiliki mabe ayenganzi asiliki agangeli directeur hôpital akamati abotoli 2 millions de francs ezali mabuka directeur akena yango aye pe na hôtel de ville abini ministre na biso ya santé balongola directeur wana na mosala kapona donc exemple kaka moko na piste balongola tata na mosala parce que ayambaki Kabund mais ya lobi azali na pouvoir te mais ndenge ni asalaki pona longola directeur hôpital wana ya Kinshasa asaki ndenge ni pona longola na mosala buzumona lolongi ya mutu ndenge wana eza pasi mingi parce que pona kosala na ye il faut za motema monene kwa ngai sinon ko supporter ta na moni makambo ebele pokaka na lobaka te mais oyo asuka oyo ye moko amitumoli na vi nanga mobimba na tambola mikili ya Afrique ya Europe ya Amerika pe ya Asia na mona mutu amitumola te mbala eboso na mona mutu amitumola ye moko avandi pe amitumoli pe azumbano na yango donc biso toyebaki programme wana mpenza ya badepute te ezalaki entre ye na badepute babengisaki ye babengisaki ngai te tozalaki na programme ya kotambola ya banzela oyo euti koloba wana ya Kikwit tovisite chantier Kikwit mpona bana ya Kinshasa bazala servir bana nalobi eza kodesservir bababale bacommune ebele eza kodesservir Limete eza kodesservir Lemba eza kodesservir Ngaba eza kodesservir Kalamu eza kodesservir Makala ti na Selembao. Donc les plus important. Magambo est une assemblée qui ont encore Sima. Alors que le programme, on a un programme moro. Les amis abisso banakala ko kenena Kikwit, ko kenangaba ko signer jumelage. Il y a commune Yangaba, la ville il y a Évreux en France. On va conseiller sabisso na misalo estalis assainissement na salubrité. Il y a commune Yangaba. Commune Yangaba il y a commune Mouké, même Koloroya vous avez la commune moro pilote. Pour la misala et assainissement. Dimanche le 11 avril, Nekotika la Mokolo Oyo, Kundaki, l'artiste Joski Kiambukuta, Bolanda Nenge, les Kanaki, avec amertume Pekolela et la famille Bandeko surtout, famille artistique qui rendrait hommage. Chanteur congolais Joseph Kiambukuta alias Joski a Kundamaki dimanche 11 avril na cimetière nécropole entre ciel et terre. Avant enterrement naye, cérémonie élevée du corps ezalaki organisée na morgue hôpital à cinquantenaire wapi baranda ki ba dernier hommage na ba officiel corporation artistique bamelomane na famille biologique naye ezalaki sur place nanzela enterrement naye cortège funéraire esalaki scale na place des artistes na rond-point victoire wapi ba dévolaki plaquette ezalaki ko bomba ba inscription ya kombo naye wana ye atikali gravé na mitu ya ba congolais. Joski Kiambukuta akufaki le 7 mars na Kinshasa na âge à 72 ans. Ye a totalisaki bongo 70 ans d'âge pe 50 ans de carrière. Ezalaki na 2019. Ye atiki na simana ye veuve moko pe barfelin ebele.
kasi bamelomani ya ndenge na ndenge oyo bakotikalaka kokanisa ye na nzela ya banzembo na ye. L'artiste ne meurt pas du temps atikali na mitu ya bakongolais boyeba ke ebembe na ye matanga na ye ezalaki retransmis en direct na télévision nationale oyo ezali bongo RTNC. Et puis matanga oyo isalemi na maloba ya chef de l'état oyo asengaki na gouvernement congolais et en charge matanga oyo ya honneur oyo bakoki kopesa na grand chanteur ya mboka na biso oyo atiki mabele tika ete molimo na ye epema na kimia. Tokomi na suka édition ya lelo esengeli babake gouvernement ebimi gouvernement oyo balobi ya ba warrior to pe ba guerrier ba koyeba bongo kosala musala na satisfaction ya population na kanisa. Équipe oyo esali musala lelo epesi bino merci na caméra oyo ezaki bongo ya vezaka kotoyo double poumon na côté ya régie Timothée Kayembe ndi azali kosala oyo nyonso boza komona boye pe na post production na Tansiata oyo azalaki bongo la réalisation pe na supervision sans oublier assistance ya Naomi Pilawa azaki chef d'édition botika la fidèle na chaîne Nabino oya liboso et pe sa kabilo ba information en continu kasi na lingala KNB News surtout pour s'abonner na chaîne YouTube Nabiso awa pe gouvernement et bimi mokolo ya lelo sikoyo bolo bali susu tokosuka ndenge nini tokanisa que ba oyo nyonso bakoti gouvernement to pesi bango bonne chance musala malamu population s'est retrouvée. Tout le monde est lobby. Magazine.